Ok, donc chef Balabala Nzazi. Ok, merci beaucoup chef. Banda Ozoa Kibokonjoana, ça fait combien des années déjà? À peu près, je crois bien, bande même canal wala batu kusala ndelo yo wana ya kunene kuna ndesi ko baye basali biloko wana basali na tracteur na bango baye waka oti hao susi na ngai ezaka ebaki liboso so babandi misala bakate te bakepere liboso basilisa susi na biso mpena nzela oyo ezala propre condition ezala bien ata mai yango ebeti nde nini basala biso mwa baterase vraiment ya minene mai ekendaka courant mpe ezala norme normale lekota ape boye so baye basala nzela batie mpena makadame vraiment makadame parce que kobanda entrée wana ya sep ti abe akenda nzela akenda ti aéroport mape liberté ok nzela bitebe eza mosusu eza kuna sep wana coin wana nyonso toyoka mpe babi babanda deya kosala batia mwa bakayasi tout consort mais banda babanda kutu ta ya profite non téléspectateurs et téléspectatrices, en tout cas, un grand merci à vous, la confiance sur vos Sarabi sur vraiment, et quand la vraiment émission Bandeli, Tina Souka, et puis bah commentaire la bino et ça la rabi sur bien, bah j'aime, c'est la balabino qui a beau s'abonner massivement, ok, Tina cloche et notification, comme ça, c'est une émission sur le côté la chaîne Nobody Namakasi et a ce podcast, bah nous avons facilement un carnet à la puis comme on l'a fait mon ingate, et tant mon émission Bengaye et faire s'abonner, vous allez Madame Kantamon, votre humble serviteur et Watakini 24 Lions de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414. Donc, il y a Sima Caméra, il y a Zabungona, artiste Coco Safou. Merci pour cette belle image. Donc, il y a Sima Caméra. Voilà, mesdames et messieurs, les lois à Tokitibongo, il y a d'ici Kachango, précisément na commune à Massina, dans la zone à Massina vers Petro Congo. Donc, vers Petro Congo. Donc, il y a Sima Nazana entrée et où il y a Sep Congo. Donc place sur la télé où il y a babenga nzela Sep Congo mais nzela comment vraiment donc impraticable na nengoka ko sarana kuste na musika pete na lobongo langa mobali na zabongo na entreprise ya monene te bibiso nyonso na kombo ya Sep Congo mais na quatre kaka ya misika fourmi et moi vraiment ko zo ba image vraiment izaza pena te mais na nenga koko safaza na bika ko yibango ndenge zala vraiment pour relaxer kaka ba o batika bongo mboka kala donc ba notable ya Masina ba o baza bongo libanda ya mboka faut ko landela vraiment ba commune na bino oyo botika utakala ta lelo awa nzela oyo vraiment ezalaka bien car surtout za bon na saison sèche mais na saison ya pluie ezalaka pena pasi ba mpango oyo bozomona pe nzinga ezaki ba mai vraiment ekota soki mvule beti awa nzela oyo ezalaka pena mabe ko sakana kuchute donc ndeko safu ko sukanga na sima ba mona ndenge ba zelo ndenge vanda donc ezalaka pena bien te donc mvula soki beti kotoyo ezalaka pena mabe makasi ba mai kokota tina mapango donc sunga vraiment te yango bomoni ndela ba binoka suivant TV za radio te to kiti awa pona ko sola bongo mingi na bana Masina ko beta pena Masina peto ko beta pena masolo ya nzela oyo zalaka bo te mais ndenge komi za vraiment participer ma sunga te population ba komi na moi difficulté ya ko tambola puis mapango baza nzinga baza balala pena bien te so ikaka mvule beti ndenge likoleza deja ko inda boye bazo banga eza pena malami te na ko sola pena ndeko papa tout seulement qui aux la pena malamingi mbote papa na ngai kombo na ngai Bobi Kabanga Ilunga papa Ilunga vandi wapi na vandi na avenue Zazi na zana numéro 6 je crois. OK, merci beaucoup. Là to kiti a te ko tala bino avenue o ezala vraiment ceux qui vous les beti vous appena malamingi te mais ka ko expliquer ba téléspectateurs. Oui, merci beaucoup pour na malabo pesinga. En tout cas, nous sommes déjà ravis parce que tout le monde a qui les engins ya minene baya qui ba rembler mabele donc du fait que déjà ba engin si ekota kiawa et la kisi que no bazo salela biso zela na katne siko yango to 25 na esengo vraiment ndenge to mona déjà ba rembler puis bazo sala ba comment on appelle ça photographie hein ko eba ndenge nini ya ba mezi ba bilo nyonso wana pona ba sala biso nzela en tout cas nous sommes déjà dans la fierté à eloko wana.
Ok, nzela ngo ba bandaka yango ba eko kata to ba bandia kaka mo mikolo. Bon, nzelo vraiment na ko ba bandia ka mikolo yo. Ba bandia vraiment mikolo. Moi-même j'étais là quand les jours où j'ai vu les bon bande ko na biso ya ba expatrié moko ba yaki wana ba tracteur na ba congolais ba zo sala misala pona nzela oyo. Donc en tout cas na ko ba bandia kaka mikolo. Merci beaucoup. Tout pour ça sur poto mo pe ba mitu kango pezo ya wana. Ya Safremax donc Safremax. OK, maintenant le quoi ba sala pe nzela awa. Ba mapango o eza nzinga de kotala boy. Ba zo ki déjà ba mesure atiki bango to ba buka bango. Bon, je n'ai pas répondre à la question parce que tant que je vais mesure, tout pour ça na kite pembe na bango pour na kotu na bango. Mais du fait que na moi intelligence kaka ya kota la boye, place déjà que moi balaba les amu et kondi muke. Donc on suppose que bakoluka kozong ça bango ata 2 mètres ou bien 1 mètre na sima. Donc na moi maelo na ngande na zomone là déjà, moi koto balaba les kondi. Donc bakoluka moi ko élargir moi balabala muke. Maintenant est-ce que yepe bobang ezate poto zomona posa pe na balabala? Bon, l'expropriation pour l'utilité publique ou bien cause publique, ce que l'État déjà si à lobby maloba. Donc, ce normal nous pouvons toutefois que se soumettre na maloba. Parce que moni batum susu koka lupango ezala ki boya poussi les susu pour comme ça lupango ne munene. C'est dans un peu dans ce sens là, mais quand l'État lobby que non bazong ça moi sima, c'est normal bakoki ko longola moi ba limite wana po ba mettre po bato ba balaba les ala na moi droitier ya malamu. OK. Merci beaucoup chef. Maintenant pour na bato bazala kino ba bandi misala après ba kati ba tiki sur population na koko so place encore ko bandi. De biloko na seconde banque sera biso na kati na mboka oyo. Ora non les fonds a été déjà détournés. Ora ombongo wana mutu mo akilekaki nango ayebeli. Mais nous demandons parce que les mboko na biso aujourd'hui nous sommes au bas de l'échelle parce que nous avons déjà développé des infrastructures net balabala hôpitaux biloko minene mais biso soki mbongo ebimi pona x likambu il faut ça pour na likambu wana net ndenge mbongo ese bimi pona balabala oyo en tout cas nazo senga na dirigeant oyo na société azo sala musala ba bouger mbongo wana te mbongo wana ba sala musala balabala po ezala na étité na biso nyonso et ko aider biso dans ce sens que non ndenge moi ba embouteillage ezalaka batu bako bima boye bakoti mbamo ba bimi kulumba bake mbala moko côté ya aéroport et puis s'occuper ba continuer boye ba bimi mbala moko poids lourd. Donc c'est un peu dans ce sens nous tozo supplier bango bali mbongo wana te mbongo wana esala musala. OK. Ndenge toza awa na veni précisément toza na veni Nzazi non? Donc ndenge toza na Nzazi awa ceux qui basale pena makadam et que ti misala qui pena ti na suka mutala la facilité au aéroport. Oui parce que déjà d'emblée toka ki déjà kulumba et ko poussa na ti koto e po ebima kingabwa. Alors ceux qui basali nzela oyo et ko pesa facilité ya mutu abimi mbala moko aéroport. Donc la voie moko yo batolé de boki batu bakimi embouteillage même susu bakoti ya babimba la moko baki aéroport ceux qui bato voyager boleki ceux qui bato bazo kende ba voyage na ba intérieur kuna bandundu ils peuvent aussi profiter dans nzela oyo. Donc maintenant ceux qui bo vivra pena bien kota la pena bo vivra bien en saison sèche maintenant saison ya pluie boye dès qu'il tombe misala bandalité vous arrendez na saison plus penze za rapé sambwa boy voyez net ba moto ndenge zoleka boy oka boy mataka aux enchères et comment ti ba 4000 ba 3000 jusqu'à moi pour bima kaka ko makuna bo au foot déjà ba 3000 ba 4000 dans la saison pluvieuse vraiment et ça rabiso moi pas si pona ko le kana kat ne siko mais soki na moi elanga nde o mona ka to le kana biso facilement mais ndenge ba autorité ba penser na balabalo pona ko sala biso ngo en tout cas nous les demandons nous les supplions ba fond o ebimi pona ko sala balabalo yo pardon na bonde libino to mesana ko yoka kaka ba chiffre ba yibi on a détourné pardon na 5 bino na bonde libino boli mbongo te en tout cas mbongo bo boujango te et ko aider biso na balabalo pona ko bima aéroport même ata muto ko lia mbongo ngo yibango un jour ya o le kaka na balabalo tala mbongo na ngaki na détourné mais tala yango yo et denga pe na ke mbamoko ti aéroport ceux qui na voyager ou bien ceux qui na aucun intérieur ça peut nous aider dans ce sens. OK. Merci beaucoup. Donc, bonne journée, chef. Merci beaucoup. OK. Donc, tu as su venir Nzaz Bino Bozomona na Masina. Donc, la population et na mboka. En tout cas,
Bon, mon bino moko engin oui comme déjà kosala pona ko bongisa nzela yango population ezala na ba no vivre malamu na ndenge elongo bani mais to ko senga ke misala vraiment koma tina suka kozala vraiment malamu mingi. Merci beaucoup. Nalo bino kaka toujours TV Radio T lisu le kola lisu toujours continuer tu te temps ça tous les forever grateful, I'm counting my blessing. By way do I begin cause the leaky mingi. Ikolo na seko lekaba. Ute bande di situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamo odu give in exchange koma ko yemisa ngai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo. Là comme je vous avais dit donc tout ça toujours awa na veni Nzazi na commune Masina d'ici Kachangu nzela vraiment de la même no débit ça vraiment impraticable donc impraticable surtout vous la so beti mapango bazanzinga nzinga baza vraiment na difficulté ko tambola ezara rapena passe puis ba moto pe ba matériel comme cher ce qui est mvula ebandi alors to so la kaka na bana mboka mingi population o baza vraiment nzinga nzinga ko zava na mingi mbote papa mbote ndeko journaliste comment on est papa papa Steve Guna artiste Steve Guna artiste peintre comédien chanteur rappeur chanteur ok donc qui c'est musicien ouais d'accord merci beaucoup maintenant le te ko tala bino awa na avenue Nzazi betepso ya venu oyo zalon ndeni somvu le beti ndeli kolo yini kuti bozo banga mabe nazo bisa oge terrible ve talaka batu mo ba yara ba sopa mabanga demi terrain bana ba sopa mabanga toyebi soge ya free ni ngwana entreprise mo boyara awa isopela biso mabanga ka koto mais kuna na bisa oge mbula soge beti ve terrible pondeti biso ba marché central boy ba toto de la swag boy bimande ni to comment ko baluka tiboy poto bima prince mais banda kozaka pene ya poto bima prince ka awa mais terrible ma beve yango to senga gouvernement na biso to ebite poto lembi ko senga bango mais to lemba te to senga bango par rapport ba c'est la biso moi situation ba bon c'est la biso avenue biso po eza avenue principale avenue ekindati liberté so ba bon c'est yango ko sala chill fort ko sala lengi vraiment ga ba mituka ele kaka boye ba moto les rapports ceux qui mbule beti moto matara na minute zo moto za 500 mais so mbule beti moto comme 1500 2000 omona suka mabe omona yo monde ba mama ba olela yango to senga ka gouvernement to kolemba ko senga bango te ba bongisela biso ka venir Nzazi. OK merci beaucoup artiste to meka biso ko poussa na moboye to za pela boye ina place to utuana kuna to zomona eza zelo mais to moni mabanga basali boye poani basali boye pona babongisa veni bayaki basopaki babandaki déjà kosala mais to comprendre te basopaka razelu boye bango moko bazwa bakata poso bakima biso ka boye sans infraction sans kofinga bango sans elogo bakenda batika musala inachevé yango na mitunaka musala ya Kongo ezalaka boye pona nini babandaka me basilisaka te pona nini toyebi te chantier na biso ekosila mokolo nini journaliste yemoko katela biso na likambo donc to ba nzela vraiment soki komi basali yango pene komi tina suka po bokende liberté aéroport ezala facilité ndenga mabe eza ma facilité pour soki yomoko zui ko bandokende makolo tiboye obimati liberté ti ba Pascal kuna na facilité ce ko so bachele biso prince momati ba ko facilité ba maman na biso muso ba kataka pongi tongo na rozo moto mba moko mais ti liberté na primo boye ya muke mais na minute so lo bige ozwa moto me moti liberté ba ko taxa ata $5 bomona siko babilo ka bongo yango to senga gouvernement esela biso ma par rapport mo bo ana tanke biso pe bana mboka to se retrouver to se pela to zala ne sengo vraiment na mutema ba nini eloko ngana osengaka chef de l'état yango wana po tolembi kosenga bango mais tokolemba te tozaka wana tokobanda osenga bino kaka bo réaliser ba rêve ya bana mboka par rapport. D'accord, c'est bon artiste poto kabwana yo dernière question maintenant ndenge ba depuis waki mabanga oyo ezui ba temps to ba kalamingi ta ego sala tokokinde déjà ba 4 semaines. 4 semaines déjà. Donc ils ont mobesu na ba holandela par rapport mais toi parce que suite est-ce que kosila to itikali kaka boy bange ba kino ezala kande ngwa mais faut zakana espoir par rapport espoir ezali. OK
D'accord, chers amis et téléspectateurs, et donc tout ça toujours dans Vinizazi, et que l'Axabino a vraiment impraticable, c'est tout ce qui voulent là, ils obéissent à pas moi ils ont dit ils ont rappelé malao militaire, ils ont rappelé mabe, alors il y a un autre gars, net toujours TV radio te lisu likola lisu kosola pena na bana masina et si on y base on est tout le monde déjà bangé et côté donc bangé déjà côté compagnie à Safremerx bah ça déjà mis ça là awa et tout le monde et puis bah monter peu comme ko tambola pe moi bien to comme asko liboso kuna susu et kotal sabino ko Sabino ndekaka nzelango ezokendela est-ce que bazo ça déjà mis ça là ou pas merci c'est juste après merci oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli merci koyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Voilà, comme je vous avais dit, tout ça toujours na Vinizazi awa non loin donc non loin vraiment na compagnie à CEP donc compagnie à CEP Congo à l'époque on a bien bongo CEP Zaïre et le comme bongo CEP Congo mais venu vraiment n'est pas impraticable ceux qui vous la ebeti bah ça la vraiment na ba difficulté à makasi mais si ko logo sous problème chose awa toujours mona constat to salinaire ba la binoka biso partout qui tara to ça vraiment constat salinzela o bazo sala yango oui ba sala nzela o mais mena ba mapangu o eza nzinga tu éviter ceux qui va kobuka bango to ndengeni ceux qui va ozongisa bango sima là tu éviter est-ce que va avertir bango déjà là eza bongo l'état ne makonza belé mais kotala nzela o ndeko safa ko na sima wana tout déjà place on a déjà ceux qui voulaient mai pena et tondi awa na circuit tu te na éviter ceux qui vraiment bah les kakanengeni alors koza pena mala mingi TV za radio te tout qui tara sur le terrain ko sur la bonne population ko correction population comment ba difficulté ni ba vivre awa na avenir za bongo na masina na ko sona ndeko mosi et koza pena mala mingi ndeko safu to poussa na biso voilà. Bonjour madame. Bonjour papa. Bonne santé. Santé bien. Olembi be poani go. Te na la bien. Ya mano wa bana bien te. Na yambio bien. OK. Merci beaucoup ngape na yambio. Voilà le te ko talabino. Et awa juste na vinza zo zalaka to betito ka to. Na za mwana koto. Mwana koto vraiment. Na longa na mais na zala mwana koto. OK. Merci beaucoup betepso na moi lisolo moke ya vinza za somo. Moi lisolo moke ya vinza zi voilà. À propos de Siani. Banzela tozomo na salité maramutu voilà. Papa banzela ki chanson to ebi na biso te soto lo bandeni. Yo moko zomona na miso. Nzela vraiment c'est tout son boule beti passe pour un peu passe. Ba condition vraiment to vivre à la masina. Ya pena passe. Eza vraiment passe ba kondi ba sunga biso. Ba sunga biso to vivre na passe makasi. Nzela salité akuto moni pombula moi mikolo ebeti te so ebeti. Bato badindaka ba moto ezokweya place aleka kuta eza te basunga biso vraiment batia biso mo maboko koto mais toki bandekolo misusu balobi ke awa kala mingi te basala bino nzela bazobongisa papa toyoka ba makambo wana ino mona ngote mais tomoni non te totala kaka totia ba maboko liboso baki liboso basungaka biso OK. Donc tout le monde a pena vula soke beti mai kotara nyonso na kati ya mapango. Papa a vraiment za la rapace. Tela non mesure ba carnivore. On so mai débordé a za rapace même ba condition non ya courant. Nyonso za ra bien te na masina. To za vraiment bien te. Bongo bino boza pena en face ya compagnie monene bo CEP Congo. Le tiliki boza ma malonga tendeni. Papa to ebiti Weza mama libanda koto kuna to komba te biso to na biso. Na la ngande kwa ya te pardon. Ozane wanani? Ya te. Ya ndeni. Moi ba seul kolo Merci beaucoup madame avant que toka bana yo. Maintenant ndenge oyoki. Oui, oyoki kina babandi ko sala nzela. Ceux qui omoni ngo ki babandi pe ko sala. Et maintenant ba timisu ba la babandi bakati. Net place wala vraiment ko bani etaki mona mboka. Souci nangeza ke baki liboso so babandi misala bakata te baki penda liboso basi sa souci na biso penda nzela oyo ezala propre condition ezala bien ata mai ngo ebeti ndenini basi la biso mo ba terrasse vraiment eminene mai kenda ka courant pe ezala norme normal vraiment mais les côtés un peu boiso ba ba sala nzela ba te pena makadam vraiment makadam parce que kobanda entrée wana ya CEP ti avec nzela kina ti aéroport m'appelle liberté OK voilà nzela bitebeza mususu eza kuna CEP wana coin wana nyonso toyoka pe babi babanda da kosala batia mwa bakayasi tout constant mais banda babanda kutu ta ya profiter za bien na elanga bango so babanzo mo batiki na bango mbule yale salité comme ozonga lango lisusu mina kotala sikoboe
cm bokolongwa te bangeza te tobanga nde toala baplace ya mission okeye te todembela kaka na basima bato déjà na bozwa mpe ata mwa avertissement moko boye te bato mo bato ya leta baleka babi ke non baye kozwa bamesure ke non lobilobi babuka basala boye non bozwa baavertissement wana to te tozwaka nde kuna mais kuna mpe deya babuka kuna suka vraiment na terminus kuna déjà babuka baespace mpenza etikala mpenza ya makadame mais mosala esila lango te etikalaka bongo. Ok, merci beaucoup et bonne journée. Merci. Tout tambola. Bye, au revoir. Ouais. Là, on appelle intervention. Voilà, on se touche après. Merci. Donc voilà, tout ce là-bas dans ma sina. Mi si tu n'as venu Nzazi, vous appelez malam. Mbote chef. Ah, Mbote papa. Comment on est papa? Comment monsieur Vini? C'est venu au taloka boza logique makasi. Ah, bon, ça façon d'être. Et bien la fois tu as côté ministère des finances. Ah. Mboko éviter la fausse anaba tout le monde bien colonie ba kochoka ba boyika boy. Non, avec des nouvelles croix aussi un jour. Peut-être bilom monsieur a prophétie hein. Bilom monsieur a prophétie. Voilà ndekonanga les autres côté la bino awa na vini Nzazi et en tout cas nzela oyo ezalaka bien na bakala mais qui lelo comment vraiment donc praticable et tant que moi na mabele ça la bino ndeni. Bon. Ça il aura un peu de problème parce que nous grandis ici à Massina. Donc il y a un principal vraiment n'engezalaki parce que na kala batbanda ko beta balé donc ezaki pena donc okuta pena saleté boité tu vois net ba fulu boyé hein fulu tu vois ezaki boité mais situation les gars na Massina na bala oyo bon tu éviter c'est sûr tu pas to lobby trop to ça peut effort on sorti au luka pour canaliser même si nzela maiko tara mais au moins et si m'était parce que tu étais allé sur la bakondima bazara na simana bazo pour empêcher musali salama donc tout le monde qui récemment tout le monde qui va car il y a OVD à disons ba ko ya ko ne ba tracteur ba palola ki moi espace mais ndenge ba palola ndenge ba sili sati ndenge ba kenda et tikala pe kara boye suite c'est ba la terre donc tu éviter c'est pipo banda fana liboso na donc tu comprends était bon tu gouvernement au bazala raté ou soit bazar n'importe la machine à député bazate ou soit bazala parce que phénomène est un peu bizarre. Maintenant nengo tolo ba très capital donc ba yaki ba boaki ezimo mikolo ba kenda ba zonga souté. Oui, ce qui otali kuna au monde déjà ba tsaki déjà ba kayas ba mabanga. Il a fallu ba continuer ba kenoti kuna au monde ma belé déjà ba rassembler déjà ma groupe ma belé ba temtion kuna na suka. Donc banda ba sala ngo jusqu'à présent parce que il y a un prince au sala kuna alors nzela au sala ngo selon ba histoire de toyoka ba sala pas et permettre bango ba ta ovele ba nzela mutu ka bango ba lekisaka bien pour enoti que la bango place siège na bango ba tia ba mabanga au sala msala prince wana. Ah donc otala exact bazo sala ngo te pona ko aider population mais bazo sala ngo pour que mutu ka bango lekara pour que ça makadam kuna évidemment. Tangue mona mboko moni est-ce que l'kanisa za malam. Bon. Eza malam normalement parce que trop beau en pété parce que ceux qui va salir en côté ils ont le roi va juste makanisa ressemble va profiter na sima rosala parce que bazo sala nzelo kuna ils appellent comme malam mais bon faut que la série parce que ezaki ko sala ngo bandaka la ezelo moninge sala avant que ba sala o kuna mais le là mboka toza sérieux te bato bazoliaka bambongo donc bapesa mutu musala o ayebite c'est pour cela monde que tozo succomber na ba problème au nyonso tout. OK, maintenant côté sécuritaire puis l'otili qui vous a rendu na quartier. Secteur disons la compagnie était sécurité pour le tebi et le comme je circuler la ville pour faire à Kinshasa ou tobenga ben civique kuluna et puis bato ba pesa biso pe moi pas si moi que bato ya courant l'otili. Ah bon, Maramo, ils ont le recours de on on a déjà beaucoup parlé pour ça. Parce que Massine a une sécurité à Maramakuluna, to lobby, to lembi. Parce que ils ont continué, ils ont continué, donc Kuluna est aussi la tête. Donc, plus sur tout le temps, il y a des fois, 0h, 22h, pour les catés. Mais la route principale, tu vois, les caméras belé. Mais comme à un moment donné, on a peine pour les cas au banc parce que na mon barrière ya miki za ba ko camoufler wana ali so ba kuta na mo mutu ba botele loko ba kuta ne loko ba botele loko ba to yebite na ba policier ngo o ndesinga
Et là, on a ça parce que il y a faute du gouvernement. Parce que tant que bon établir SIAT ou sous-SIAT pour la sécurité du peuple. Alors tant la police a assumé la responsabilité, on peut dire que c'est que la police n'est pas concernée. Arthur ça la mort. Comment ça dit le bakani kuluna le bazongi sikuluna. Bakani kuluna le bazongi sikuluna. Bakani kuluna le bazongi sikuluna. Même si bitumbe buna pas ben araba policier. La police est là quelque part. Kuluna les obunda ma autre fois kuluna bunda ma école place wana liboso talaka ni liboso école. Ah bana mike ba otanga. Groupe kuna na groupe roto ba yoka na te. Des autres ba machette ba milangi mais la police est là awa mais koki okomate. Alors nous surtout wana ba lobby trop ba kondi réaction moi malam toujours zoate. Donc c'est inutile to lobela parce qu'on a déjà beaucoup parlé. To mota la na miche. Soko za makasi na butu wana soko o défend o se défend. Soko pe ba kokato bakati yo. Pona maramba courant c'est qui nini kuna courant. Bona courant makasi na palais. Yo mo mona na éviter. Moi attends pe ali kolela ça qui courir à la route. Hein? Courir à la route, courir à la passe. Donc tu rose à la 1 mois. Donc 16 jours wana to zoara wana na ba délestage moi ba nyapé moi 15 jours bino pe moi 15 jours mais ce qu'on a ba 15 jours to zoara wana 15 jours na bino moro bo za sous 2 jours à courant donc 13 wana nyo surtout wana donc il a évité lui fait le route to ke na wana sous ba chama ba mpuli pour au peneza plus que lui fait de le recevoir biso za ba lumière il y a CEP Congo tu vois mon éclairage il y a publié CEP Congo permettra mutant azonga à mon anzela bien ceux qui ont été bon à éviter surtout ba dans on en faire déjà mulili oh non tous en a caté pone singa bitu ada na kata lui fait de mulili za maka de ça maka faut courir là. OK maintenant de côté là ba potepote bende ko ça faut que je sois image wana côté là ba potepote liboso ya entreprise à munene le ko la CEP ponzela onzela na yesimane oyo eza pena mabe ya kosaka na kutu te take mona mboka tant tout à bas documentaire tout le monde a pu ba pays à bamboka ba paya tout ba pays voisin ba zaka nzinga ba biloka boye pena et ça la bino ndeni bon pour nous loba la saleté tout le monde au ba potepote boye guta mabe quelque part to isolé na ba konzamboka to isolé na bango na dossier oyo moni na biso ki obongisi chambre na yote ozwango sointe mutalibanda ta zo kombo aya akomelo na kata longa la batoile d'araignée c'est-à-dire que essayer na yo moko nan tu vois ozwa soin et si ko fanda mabe msuto olobela ba kondiza parce que basabi mabe mi on to okina na bango ka mabeana donc bilo musupe avant ko benga pe topé ko benga pe gouvernement d'abord biso mo petit pépé comme exemple tota non na carnivore na biso ya muke oyo ba nini ba bouteille plastique ko boire ba sachet bilora boye avant que gouvernement aya biso mo pe to ko sa pe salon eza malamu normalement eza bien parce que tant que ceux qui tozo tika ngo boye gouvernement baza ba mort na bango ya ba kenda ko bazana banda ba tonya betage ba clean ba fanda bien place bazala izala propre mais biso ne to subi ba conséquences c'est-à-dire que avant que le gouvernement a quitté atala likambo c'est nga biso moko parce que na ça non pour le gouvernement te non ça non pour la santé na ngamoro personne a bel typhoïde malaria moi malade moi songolo boy moi dans ce gouvernement a appelé ça ngamoro te c'est-à-dire que ngamoro na reçoit soin dans ce pays na ngamoro te na kufi. Alors pour que na mesure ba mesure précaution o malam et c'est mafuna bongisa esika onga la fandeni nde sala ke lobi na za bonne santé nde lobi sala ke ata nazo lia eloko muke mais vu que nazo respirer oxygène moko ya bien santé ça nini et bon boata na respirer oxygène na bien na sola ya loso na sola ba chasser ça ceux qui disent attends on va respirer oui ça na rata dumuna na ba tokenda po hôpital du passe ya consultation générale tout ça la montée si tu Congo na biso malaria évidemment raté et aussi la ndenge nini biso moto luka malaria et si la ndenge nini tant yo ozwi fufo boaki na balabala ozwi ma saleté au boaki na balabala il y a d'autres personnes bazwa même chose pe ceux qui mbule beti allez azwi ke bela fulu na ya zakina wana ndako kwa profiter boaki batu barate allez ayimba aboaki ya sama to misunga na te tant au sali bon au pesa maladie tant na maladie za la contagieuse et sur rappel pas la matin sur pe na ya pesa mambo talikash yo jongo to jongo te o jongo do moni conseil na pesa na biso moko to sunga pe l'état congolais
faut te sungier et ça malam. J'ai l'homme sur tout là, c'est coup de chapeau parce que ça va à l'État. Mais ça m'a ramené sous biso moro, tout ça avant que l'État aille sur le terrain. Biso moro doit juste soigner. C'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup, mon frère, et bonne journée. Ok. Voilà. Né à BM toujours na vinza sawa. Toujours tambola vraiment à balabala oyo. Donc na kolba na yebi kututé. Donc tout ça vraiment na chance to yango parce que vous là mikolo ezobetate et au moni mais bazala pena bien na saison sèche mais saison ya pluie en tout cas fini nzasi oyo na disika chango na commune Masina awa ezala pena mabe ya kosakana te donc bino bozo mona déjà awa compagnie monene eza nzinga mais tala nzela na bango ndenge ezala lima toujours plus le cola les TV za radio te merci. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito be. Donc voilà, mbote mama mbote papa na ngai. Comment est maman? Mama Mimi Alekia. Mama Mimi Aleka vandi kotoyo? Na vandi kotoyo na lupango papa. OK. Merci beaucoup. Tomoni kaka awa toujours depuis ton akota veni toujours mona raba ngomba ya bazelo toujours batezani ne expliquer na bato bazola ndabisho na minute. Bon bangomba oyo eza batunde baye kotia basalite oyo. Basalite o ndenge bayaka kobwaka. Mais mai tondaka awa ya koloba te. Terrasse ndenge basalela biso awa basukisaka wana mais terrasse ngo ipeza la mulai eza mukuse mai soki mbule beti allez ebebisi nzela terrasse suki kaka wana koto nyonso continue te na terrasse oyo yango wana lokola bino boye na sepeli yango nazolobela pona makambo ya nzela oyo nayebi te soko tunanga question mosusu na donc toloba ndenge toloba basala canalisation ya mai esuka quelque part mais boye continue te alors so vous les beti yango salaka ba dégâts. Bon yango ne salaka ba dégâts naloba batu ya balabala te ou bien ba gens ya service te eza batu mapango kaka nde basali ba terrasse oyo. Pour banzazi depuis ezala avenue canalisation ya l'état ezalate. Ezalate. Batu ya lopango nde omoni soki amoni na liboso lopango na ye omona atie mwa terrasse wana po et protéger lopango na ye mais lokola mbongo pe ezate bakata ka bongo mais batu ya kosalela biso nzela oyo ata terrasse ata nzela lokola prince bazate. OK. Merci beaucoup Etake Mama Boti moi na mboka congolaise aussi et message nous connaissez alors. T'as la caméra lancer message pour l'avenir. Bon nga nazo lancer message pour l'avenir. Soki ba sepeli ba konzi ya mboka batia maboko pona kobongisa nzela oyo peuple congolais lekanaka na mituka na ba moto na batu na bana classe balekanaka nzela oyo na banza bomoni ndenge ka circulation ya batu ndenge bazolekana. Soki l'état ko sepela atinda ba gens batu na ye baya kotia prince batia pe ba terrasse po esunga ba mapangu o eza pembeni po so imbule beti oto moni lokola mbule zo beta te yango no moni boui mais soki mbule beti okobandaka ko sauter ata ndenge yo telemi wana okoka te o telemaka likolo ya mai. D'accord. Merci beaucoup chers amis téléspectateurs. Donc voilà na sur la pena papa na moni awa. Donc to so na to papa zana ni na veni oyo est-ce que za mon aveni to azane ka avena moi bilo mo bongo za pena malaming. Mbote papa? Mbote. Comment est papa? To pour ça biso boye. Voilà to mo ba mituka. Boko pa ke to za pe na nzela ba mituka ya ba jean to zo mona ka ezokota. Oyo ndeko na uta koloba ke bazo sala bongo makadam na ndenge ya sima kuna ezapena malamu mingi d'abord comprendre biso bo tenir biso regarder mbote papa mbote comment est papa comme nanga Mwamba Rigobert papa Mwamba Rigobert mwana masina to vena chef ya rue de yango ya Nzazi ndengai. OK donc chef ya balabala Nzazi. OK merci beaucoup chef banda ozwa kibokonzi wana ça fait combien des années déjà? À peu près, je crois bien, bande même, zéro, il y a un grand mouton, la chef mouton, c'est le canal, wana ko bande, un petit jusqu'ici, Ndengai. OK. Bon, ce que pompe à régie des ouarandais Toboki,
bo bato oyo bato kusala nzela oyo wana ya munene kuna nde sikoyo baye basali biloko wana basali na tracteur na bango baye bwaka yango ti awa bo moyen sikoyo baplanire yango bien eza te yango nde etikali ti sikoyo kaka eza bo bato basala bongo na avenue oyo bati kulumba wana nde sikoyo bayaki kosala yango après basali batiki nini wana batomboli nini wana plateau tiki oyo ya mayi plateau wana ifo sikoyo nabenga sikoyo bato ya régie des eaux baya kokanga place wana. Depuis Toboki, ça fait combien de jours déjà? Bon, sikoyo toza sikoyo à peu près 1 mois et demi. Banda basali nzela wana basali mabanga kuna awa bayi kosala basali te batermine kaka na sep awa koto oyo bayi te yango wana nde sikoyo ndenge nazaka chef de riz il faut sikoyo nakende na régie des eaux nakende koyebisa bango baya sikoyo kokanga place wana kotala mpe boye 1 mois eza ebele chef 1 mois eza ebele population na yo ya balabala bakozala mpena na difficulté ya kotambola surtout soki mvula ebeti place wana mpe mai ezokauka te 1 mois c'est beaucoup mpo ani tolukia bango utakala mais bato wana sikoyo bayebani bazosala na aveni kulumba kuna ti aveni wana mpo nzela oyo ekende kuna me ti sikoyo bango moko bayibi baoyo basali mabele oyo bango baye na mabele wana na tracteur na bango bayatondisi awa te koto oyo me sikoyo olie baplanire yango bien basali yango te. Donc boye mpe toloba mpe eza malamu mingi te chef parce que mvula soki ebeti mpo likolo eza déjà bien te nde tozoloba boye mvula soki ebeti omona teke mvula makasi mabele oyo babwaki ekozonga nango susu kaka na balabala ekozala kitoko te bato basali biloko wana baza kaka bato oyo pende oyo basali nzela bazosala nzela wana mpo bakamion na bango banda kozeka koleka na mabele oyo baza kosala kuna na nzazi bon sikoyo ti sikoyo banda basali tracteur na bango lelo esali nde etomboli place wana bon sikoyo mabele wana banda batondisi yango na pembeni awa moyen sikoyo baplanire yango na nzela mobimba eza te yango wana nde sikoyo tozomonaka eza kopesa biso gena mpona sikoyo bato batambola awa malamu. Merci beaucoup papa et que chef bato musu bazolobaki non toki bato musu bazoloba batalisi biso balobi ki nzela ope il paraît faut batia ngo pe makadam est-ce que ça solo nzela oyo bakotia makadam te basali nde passage ya mabelo oyo baza kosala na nzela oyo kuna parce que biso nde bato za na nzela munene mpo bazwa moyen ya koya kobima nango kokende kobwaka kuna basali nde nzela oyo bazobongisa yango eza teke batia makadame bazobongisa yango pour que bato bachauffeur bamituka compagnie sa Fremax oyo basala nzela ya kulumba baza na facilité ya koleka kokota mpe bakobima voilà parce que awa nzela mosusu ya makasi ya munene kolukula biso nzati eza te nzati nde ezaka munene bakamion ya minene wana oyo ezomema biloko ya salite oyo bazosala kuna eya koleka kaka bango nde batondisi mpe mabele oyo. Okay. Merci beaucoup chef et que chef de riz bato mosusu balobi mpe kena avenue na butu mpe ezalaka mpe na mwa sécurité nzela na ngai ezaka na insécurité te ezaka nde mabele oyo bato oyo baza kosala nzela wana nde basali mabele oyo mabe il faut sikoyo soko bazongisi yango na qualité oyo ezalaki liboso na kokenda koluka bato ya régie des eaux baya kokanga place wana sécurité na tuni na cadre kena otobi kena otobenga baincivique bakuluna aya bato mpe batambolaka bango ba 22h 23h batambolaka laise bato batambolaka kaka soko sikoyo ngai banda ebandela ya lupango wana te na suka ya lupango wana ngai nde moto naza kotala nde chef de rue mais soko insécurité ezalaka nde sikoyo nasi na signalaki yango na chef de quartier mais lokola de insécurité ezalaka te mais eloko tozoluka nde sikoyo place wana ekangama mpo na nzela oyo balungula mabele na bango oyo sikoyo basala ndenge ezalaki. Donc oyo eza kaka ezopesa mpasi to mpe difficulté makasi eza kaka keno parce que bamituka batoboli tuyau ya mai et puis mai ekomi kodéborde mvula mpe soki ebeti se bamai ekota mpe na mapango te mai ezokota na mapango te eza kaka place moko wana soko sikoyo nakeye kozwa bato ya régie des eaux bakangi place wana makambo nyonso wana ekomonana te bo nde mabele na bango oyo bango basali il faut balungula yango balungula nde mabele na bango oyo bango basali bato basali biloko wana bato oyo basali mabanga kuna nde baye koto oyo sikoyo olie badefinire yango te koto oyo esika bazosala basali yango te basali de façon kaka bakanga place wana eloko tozoluka nde place wana nde ekangama.
Donc difficulté zaka to peut pas si oyo population ya Nzazi bazomona ezaka kena soki ba kangiti yo wana ya mai bakozala moi bien bakozala bo parce que vous la soki beti ndenge ba yike misu ba uti koloba donc mai pena ekotaka na mapango ezala pena malamte. Merci chef chef de riz. Mot de la fin ko ikozala nini parce que mama tanga mvule bandi déjà. Bon, sikoyo nde eloko pona kusukisa ifo bato na baya kusukisa mais sikoyo bayebani bato kusala tisiko bato kusala wana. Bon, batina tracteur na bango ba planir mabelo. OK. Merci beaucoup chers téléspectateurs, chef, merci beaucoup. Passez excellente journée à vous. Merci pour notre petit temps sur la naïe salut pena malamu mingi. OK, voilà chers amis téléspectateurs, bon comprendre nous sommes déjà 12h donc pile awa na ville province Kinshasa yo moni bana chiki. Les enfants ça va? Ça va? OK, merci beaucoup. Subsiste après. Merci. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekundi mekuli. Très chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous venons à la fin de notre magazine. Donc le lobo tuzaki bon awa na disika chango processement na commune Masina siko pina veninza zeza veni moko route moko principal boki ndenga ka bango moko bara quartier ba oti koloba mais après que non faut que landela ba pe ko bon ça peut là et que la malam bingi tande se ba gère on a accompagné cette Fromax to ba oti ko nyata bongo sika bi ba tuer ama eleka comme ko ça bango pas signer za kutu bena alobaki likoleza déjà ko inda alors mula pe matanga pe et bani bon lokola moko ya bino mwana bitinda partout botinda partout na kendaka na osala kaka sur la pluie pour na kosepesa bongo ba abonner na biso bolinga makasi ya chaîne na bino ya biso podcast ne aloba la bino kaka chaîne eza yanga eza ya yo ya biso nyonso ba kongomani ba imboka donc voilà naza awa juste na entrée ya CEP Congo donc la CEP Congo et la vidéo ba benga ngop machine na Petro Congo donc sira venza siboki eloko na ki kolobela mokolo ya lelo yango yokolakisa bino ndenge balabala oyo vraiment comment vraiment impraticable donc ba motoka nimpe comment ko circuler awa mituke comment ko leka na pasi na moko koso voilà pour na ko monopoliser ba parole te en tout cas un grand merci na équipe technique na sima caméra na zaki bongo na artiste Coco Safou merci pour cette belle image et un grand merci aussi à toute personne qui soutient Watakin 24 donc na banana yemo na Tanzambe parce que yemu tapesa rapema yemu tasali kengala mino tokutala mokola lelo na robosa na pete ko pesa pe motebele na les trio d'enfer ainsi que à mon vieux Charlie Wayingo ya mama Coco Machatima 001 héros d'alambe pourquoi pas remercier les amis de Watakin 24 depuis Turquie, un grand merci à vous. Sans oublier aussi Papa Simon Fouaka, Stati à Paris, donc Massang Moulongo, Maman Cécile depuis France. Et na PSP à Motebele, mon vieux trésor lieutenant de l'homme à 500 000, valise à Bilamba. Il y a Maman Laetitia Kandolo, donc famille Kandolo, elle est bien à trop. Donc abonnez à Bisso, vous continuez toujours à s'abonner, à partager, à liker et à abonner à Malarmi, Moni Bongo, Mosala, Obotindengana, Mosala Awa, da Veninza si Awa na. Masina Petro Congo et aussi na biso boki ndenge population nge balobi mais la robeta pena c'était mimi na rosenga pena na ba notable matete ba batika pardon ba notable ya Masina ba batika bongo Masina uta kala bakina mikila poto ba baza bongo na Londres ba baza bongo na Paris ba baza na Bruxelles même partout na Kuala pour na Vietnam bana Masina bi ke congolais ala na mboka nyonso ta na île Maurice mona congolais ali na Philippines mona congolais ali mona Masina en tout cas landela commune na yo landela quartier na yo et ko zala pena donc alors beaucoup c'est toujours qu'on s'abonner, qu'on partager, qu'on liker, OK tina cloche de notification comme ça va émission nyonso et bana ko komela yo ko bombela pe moninga te ye misai a s'abonner ko ça na malamu mingi donc ngana bino à la prochaine numéro liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele kila kangai give to Caesar what belong to Caesar ye bisolo kumuto pesa na nkolo obimisanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamu